Chungwa bingingalange mame buneni nilubakaringale chungu nyamangu wako bon mikolo ba bien dans le silence du chef moi ba maman peut pas venir là Charlie non il vit de loin et n'a profité pour remercier ndenge auto bala Armando Aza et si comme vieux et puis quoi pas avec Armando full boss balobi ba chaîne ya pata punya ba TV ba pata punya ya et comme trop tropicana et comme ebele mais ko sa bungalo te fo ebela balobi pour Holanda pena masolo ango fo ya pena na www angola ultimaora.com balobi wana pena idéologie ya moko ingénieur Trido bolanda ba masolo vrai net bozu biso ba les phénomènes so ba les rois du rire balobi www angola dans ultimaora.com ya yemoko ingénieur bravo Trido donc yende akangi masolo émission oyo eza pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi ni tozoluka kaka bisika nini tokozwa intégralité mpona kopesa bino bana lwanda mpe mokili mobimba nde toye awa chez Armando Futi tokutani na artiste comédien Niki Miel donc bonjour. Bonjour papa. Premièrement tala na nos caméras pesa na no mote pe première mona yo na ba nyonso baza kolanda aussi na saluer na ba téléspectateurs nyonso dans ba bondi à botard de bonne ça dépend ya ngonga homme d'hôtel en quoi et je salue aussi l'ingénieur Bravo Trido Liso Banzambe et na saluer Angola Ultima la Mobimba na saluer les gars journalistes amnene ba mara na Angola sensible journaliste na makamba kilo liboso caméra dans ba mbote na ba tout quoi. Mais malgré olingaki te to sa interview pour bongisa ki angote ne tozole kaka boye nenge ingénieur Bravo a prometaka ba téléspectateur ke yazai azala seul oyo akopesa bango makambo na nzela na bilili lelo tokuti par Mandoa oyo ko sala nini s'il vous plaît. Bon webi pas Armando Aza et si comme vieux et puis quoi pas avec Armando full boss Armando Futi donc aux ans restaurant des arts dans les gabos na tchamo lo na ventre na zo mo ande ala taka ya mo bien boy banini na e banini bu na tela pe gabo boy be boy donc les avis il y a artiste et que bon on a préparé ou pas si on a coûté na mo fona PC là si ko artiste est-ce que ko yebisa biso santé artistique na yo est-ce que ezokende comment ndenge nini sango nini ko pesa na ba bazolanda biso mon nga bena santé art na nga eza bena kitoko donc za pepele do mambu tout pepele kimia bena ça matata siko osali temps ebele boye ozomona na société na image na réseaux sociaux et na ba chaîne télévisée pourquoi temps ebele bo osali ozaki wapi pe ozo préparer nini pour obunga boye non obungi boye mikolo bon nga mikolo ba bien dans le silence du chef sera le bata 25 ans ba iloni en sala mamba pema moi trop de ninga la rare nga za mo ba idéologie mondiale ba JB ba vena biso bansone donc n'engve à l'arabe dougué j'aimais de faire zoya si le pena n'était mais tout basé l'arabe vinso naebo acheter no etio na no était ngamo ba jara ba viona mais naza pena naza toujours en actualité na ali naza vraiment mais est-ce que okiko pesa plaisir na ba bazola na biso rôle nino salara ki mobange qui gêne na théâtre s'il vous plaît bon ngai ba benga sonnerie mais ndenge ba fan batala nga ba geno aba mai molo quoi vide loin bon TV za radio té l'accès ba téléspectateur pe ba comprendre que oui azapena na kasha na kesko na ndenge ki nga ndenge ki vide loin wa sko cop na nga nga sko ki vide loin siko mama Armando Futi mama bande ko je beta bino solo moko l'histoire de beta et avant de beta on a remercié ba maman pour toujours moi ba maman bande ko lelo mukili mobimbe commune oh épidémie et quand mukili merci
merci na frère Patrice pour Azara négligé. Mais le frère Patrice a commis reconnu dans le monde entier pour la maladie il y a coronavirus. Pour la sabino que frère Patrice a commis mutumoko Azara reconnu. Na France ba pesa ba salutation de ni. Na France ba pesa mbote boete. Et ça frère Patrice tu frère Patrice. Merci pour le frère Patrice au commis reconnu, au commis de succès. Et toujours tel mais là. Il leur union sur ça Yamabe. Deuxième mission le Robeta Bandeko. Moyebi nzembo oyo ngana pesa chokol. Chokol sala nzembo mais za nzembo ngai. Amame shungwa bengi ngalanga. Amame shungwa bengi ngalanga. Shungwa bengi ngalanga pona nini ne lubaka lingala. Shungwa bengi ngalanga pona nini ne lubaka. Amame shungwa bengi ngalange mame. Pona nini ne lubaka lingale shungu nyamangu wako. Wana sibanzeba donc batalan peneza mais sauf que Angola tous les années kaba producteur. Est-ce que bana Luanda bana mokili mobimba parce que bakolanda biso dans le monde entier. Est-ce que ozo promettre nini base la nini et lokola production lokola message oyo ko pesa na ba fan na yo pe ba tout bakolanda biso. Bon bana Luanda base la kaka mokili mobimba faut base la maman bona sala na seulement ba maman be pas venanga Charlie non mi de loin et n'a profité pena remercier ndenge Autobala vraiment merci pour la fête na ba photo na ba vidéo na sepela il faut nous avons pela sunga pambola ça ba c'est les sous nga zorna ba devant mon pavillon na pela ba plan mon boy nga mon préparé et c'est nga pela que nga mon pena qui tient tikin donc photo c'est l'eau moi nga na y a tel père tel fils et l'eau pena nga mon préparé pena ma casque ya ngwana si ko ko pesa mbote pa ya nani ba kolanda aussi bon babi na parlement lilobezanga te ba moté na ngai belé mingi ezana na ba maman ponga na trop ba mère ngana trop ba mère na pesi ba maman tout moté na pesi na Angola ultima hora mobimba moté na pesi boss brother en direct ya nord ba moté belé boss brother TV ba moté belé place oza et na bosani pété Jean-Pierre Kunda na ba François Naraga na bosse pété na espace bien boy Armando Fritz le full boss na bosse sanité Francis Bokungumbisi Alain Visor gaz na gaz Negro na bosse sanité Simiama en direct à nord et na bosse sanité pété Eric Pêche Bruno Gérard na bosse sanité mon falma Junior Belgado papa le valade quoi et na bossa ni pété ya biso sou ndeko lisusu eze moi na banzambe ya tata cheche mambo bambo tebele na bossa ni te wa place na bossa ni pena ni la sel sumo wa pena bana nga Tonixo ya ngai sans oublier mon toisa maramu mikolo petit Jésus winner papa et mon maramu ye wana na bossa ni te le marabout chief noir en direct de Wambo ya za partout Wambo Luanda partout. Donc, bambote tout, base tout Angola, tous les maîtres Angola, tous les yum Angola, bambote na bangora. Et sans oublier les subalobi et Poignana, Nemakamousta fait Poignana, Open World, le Capitole, sans oublier mon mauvais boss, c'est Ale Gracia, Yene Marambo, et sans oublier les sous, bambote na yo, Yannick Malongo, bambote ne, Julien sa santé boy. Bamora Angola, merci. Angola, je vous aime, à suivre. Tel père, tel fils avec Charlie non il vit de loin. Bozo makambo sigo. Na boss sanité, boss Mawete Junior, na ojenda wana banini donc ensemble quoi. Donc merci, toujours continuer toujours micro et zotambola. Donc te promettre bino que aussi sina noté. En tout cas, tant Angola ultima hora news et continue à Petrangol, ça dit tous les artistes sans exception, micro zotambola s'il vous plaît avec ingénieur Bravo. On y va.